Shalom peuple de Dieu, libota na nzambe, batu yesu akufela, bandeko ya biso, bilme nzambe ya pambo la bino bisika no sobino bozwami au nom de Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 10 verset 8, le Seigneur Jésus-Christ a dit: vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Alléluia. Bien-aimé, ndenge bozomonanga naza vraiment na souci makasi vidéo oyo naye kosala yango bien aimé dans le Seigneur pona talaki vidéo moko ya bandeko moko na Canada basalaki vidéo moko contre nga nayoki motema pasi ya kosakana te parce que biso mission na biso ezali ko dénoncer ba faux serviteurs de Dieu o bazo bungisa bana nzambe nzela ezali sous ko dénoncer ba faux musiciens au bazana pona ko détruire baninga na bon pona ko dominer na ba vie ya baninga na bango et puis pona ko dénoncer sous ba faux politiciens pour ba politiciens mususu bango bazala na besoin ba bongisa mboka mais ça ba politiciens mususu bango ba yakande pona ko yiba mbongo alors biso to ko linga bato wana te alors bato yowana ata ba silike libiso ata ba fingi biso ata ba kangisi biso on est prêt pour le Seigneur Jésus-Christ mais vidéo monga natali na Canada pona liwa ya frère nangai Lebu Kabuya bene bena ko senga nano na batu oyo nyonso oyebi famille ya Lebu Kabuya mutu nyonso zolanda vidéo soko oyebi famille ya Lebu Kabuya soko za voisin na bango soko za ami na yata na réseaux sociaux moko na ba réseaux sociaux plutôt bien aimé tindele vidéo oyo parce que message oyo ezali pona famille mobimba ya Lebu Kabuya namoni na bondela après to expliquer na kombo na Yesu Kristo nsambe na bomo ina pamboli kombo na yo papa na tiki message na maboko na yo tonsanga na molimo santo message yo etouché mitema ya bana na yo nsambe na bebisi no munguna makila ma Yesu Kristo e bomba bano ya yo e bomba biso tozala invisible à toute attaque de l'ennemi papa pesa kimia na mabota papa au nom de Jésus-Christ amen. Bien aimé le Seigneur bozo sentir douleur au nazanango. Bien aimé namoni vidéo moko na Canada batu baza koloba ke ngai na nazo chola mowe na yoki pasi moko akosakana te. Bien aimé dans le Seigneur tango ndeko na biso atikaki biso ndeko na biso moko na Canada benga kinga yabi nanga frère yozaka na réseaux sociaux vraiment pesa message ndeko atiki biso. Bien aimé ndeko na pa lobaki nanga mabete mais ba journaliste wana ba changer malobo nga na lobaki na vidéo na ngai OK soko tali vidéo na nga nazaki nde contre ba musiciens et non contre les bouts nazaki pour les bouts mais ba lobi nga na lobi ke les bouts na biso pas azalaki na hôpital ezalaki ceux qui moins cher yango bakende ko changer ba changer ki hôpital ya moins cher na ebité makambo bato na Canada ba lobi nzoka muto abenga lobaki nanga pe bongo te bien aimé ça très important message ça vraiment capital bo komisa na famille Lebu bien aimé nzoka ndekutanga benginga ndeko ebisinga makambo bien et puis ngapi na lobaki makambo bien Lebu nde place azalaki babi bango bando kendo mingi kutala ye yango falaki ba visiter za lebele de ba changer ki ndeko na biso eza nango te pona ba moche za ndeke eza ke bo batu bazo ebele ndenge ndeko ebisaki nga et puis ndenga na lobaki ke no ba changer ki même hôpital ne bango ba bongolisi yango ba jolesi mona Canada bene ba réseaux sociaux ce kozo landango za moi passi vraiment ba changer message na ngai et puis na lobaki susu na bi Lebu anu kama ki na maladie parce que Lebu peut se te soulever na téléphone na Canada s'il vous plaît tout soit qui na Lebu bien aimé dans le Seigneur mais bango ba jeune sona ba changer yango comme quoi que oh na lobi ando souffrir na vie biso na Canada to salaka biso na Canada to kindaka misala comment faut fokolo bandengwana ngana lobi te makamba ko souffrir na vie na koki koloba bongo te za message ngana ko pesa te message nange zalaki mususu ba lui mususu après na ye ko comprendre pour na tali batu musu Canada do bazo beta masolo ya batu wa Canada il paraît
moko azoloba songi na bino bato ya Canada tala boye bozoloba boye pona lebu. Donc so ba journée sona ba mélanger ngo na message na ngai. C'est terrible. Heureusement pe la talaki na frère na biso moko Olivier Bolia na pesi mbote Olivier Bolia ndeko ya Guy Bolia na pesi ba Guy Berlin so mbote ale moto Alexis Mutu bana Liban mobima na pesi bino mbote. Heureusement bien aimé le Seigneur na bossé ni pété Jeff Monanteba. Alléluia. Bien aimé heureusement ndeko na biso Guy Bolia Olivier Bolia pe na mona sali vidéo moko pour kala makambo ezolo ba na Canada. Bien aimé ngana koki kochola moweite lebu na ki vivant na ye to swanate to bundate ngana lebu na pesa ki message na peuple congolais et puis na yebi ke message na ngeza ki mélanger na prédication pour ndeko ko lobela pe ba mission ba sala ba ninga mabe et ba toana ba transformer message na ngai ndenge ya mabe ba lobi famille za choqué makambo frère Jeff alobi nzo makambo so bango ba lobi ngana tel ko lobate. Donc ngana lobi ndende ko ebisaki ngai ndenge zaki souffrance na ye na gorge ndenge bon peut-être que famille moni mabendenge na lobaki bongo yango famille lebu mobimba place bozali nazo compatir na bino na yebi ko kufela mutu ezalaka pasi ngana kufela papa tant bazo kotsa papa na ngana morgue bien aimé na kota même na morgue ngana kota na morgue bato babimi ba olukanga nzo ngana tikelaki na kati ya morgue nazaki na pasi pona papa na ngai yango nazo comprendre bino nande ba message bato na bazo pesa ngana za genre ya bato wana te biso to dénosaka ba faux serviteur de Dieu ba faux musicien na ba faux politicien bato bazo akapona ko détruire peuple. Les bois tekala ko jamais koza la faux musicien les bois de tous avia nani. Donc na sengi na famille partout bozali ngana zo compatir na bino na bi passe ko kufela boza déjà na passe ya lebu grand garçon ndengona et puis ba bakse bino sous passe moko boye ngai en tant qu'un enfant de Dieu il faut na yoka passe yango na sengi famille lebu mobimba soki message nanga ezalaki mabe bolimbisanga famille lebu mobimba pona ki pasi ndenge bato wana bazoloba basana makambo na bango ya songi na bango ya Canada basangisa ngona yanga et puis ngai bato no sobe binga na mokili na tikala kozala songi te na bonzambe Jean 8:32 vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. Nous prêchons la vérité. To ko teya po ban nzambe bakabona na ba faux serviteurs de Dieu ou bien ko bimana basi ya batu ko zo mbongo ya batu ko détruire ba vie ya batu bakoma ba esclave na bango ba politicien bo fotaki e pona t-shirt nzoka ya komi wana akomi de pona poche na ye azobongisa mboka te so ba politicien so mutu o abongisa commune na ye ba bourgmestre wana kongo za kitoko alors batu denosaka bango wana na ba mission basala ba ninga mabe ko bokela ba ninga ba maladie ko détruire ba vie ba ninga pona succès na bango yango ba biso de denosaka bango wana. Bien aimé famille lebu mobimba Nathalie ba journaliste wana nande balobi famille lebu eza blessé pasteur mo na Belgique non ngai nakoki kosala bongo te na lebu à chaque fois nakutana na lebu tozala na ye bien bango bazangi na quartier latin avant biso tompe biso toye tout le monde kutana na lebu tompe na longwe quartier latin nazo kutana na lebu. Je me rappelle même na hôtel Beau Rêve na Barumbu parce que on a répété ming na Beau Rêve lebu présentanga mama bana c'est moi qui toko boya muluba aki pembe a présentanga bia chef mama bana voilà donc lebu to tikala ko swana te na tel pe baninga nanga na kisasa bazobeta bafise mobolo ba mabena malamu a lebu bazobeta masolo a lebu azalaka boy bien na azalaka boy mais mabena ya azalaki lebu mona soka meli aye pinda bazobiso bia na busa ni guitare batu baseki isa pona ko chola moweite vraiment bandeko ya Canada ngaza musali na nzambe tant bozo ba makambo yanga bolo ba vrai na tikale ko chola lebu te vidéo nanga ezalaki kutu contre ba musicien et pour lebu
yango nasengi famille mobimba nazo compatir na bino nayebi pasi ya liwa nayebi pasi ya kokufela moto ya motuya ata biso ba collègue na ye ba camarade na ye ba ninga na ye toza na pasi mais pasi na bino famille eleki voilà pasi na bino eleki nga nazo compatir na bino peut-être message nanga tellement nazaki parmi ba pato ya liboso ba lobaki yango pour nazo ki appel ya ndeko Canada peut-être ça les bino bozaki na choc et ça bino pe sous pasi vraiment nasengi partout bozali bolimbisa ngai un enfant de Dieu bayebake na pardon et puis na merci un enfant de Dieu azalaka orgueillité mais ba faux serviteur de Dieu bino to kosenga bino jamais pardon bino ndefo bosenga biso pardon bino ba faux serviteur de Dieu ndenge bo kangi peuple de Dieu en otage ne begis na bino bâtiment ba faux politicien bino na kosenga bino jamais pardon parce que bozo détruire un peuple pauvre dans un pays riche ils ont ba politicien o baza na souci ya mboka ba bongisa mais ça na bato baza nzinga bango ba na souci ya ba poche na bango bino na kosenga bino pardon te ba musicien o ba détozaka ba via baninga o ba simsaka baninga ba touche po bango ba kende liboso na kosenga bino jamais pardon bino soki boko boma boboma bino soki boko memanga na prison bo memanga na prison bino o boko salanga bo salanga parce que même Jésus-Christ a le baki na Bible ngai yemoko Jésus abi yemoko batikali ko linga ete bongo biso ese ba linga biso yemoko bois vert balinga ki ete bongo biso banzeta ko kauka ese ba linga biso pour na vérité kaka so botengi na Bible bokomona ba disciple à Jésus-Christ ba boma bango ba kata bango mitu ba tia bango na ba prison ezate po bazoki mwasa mutu ezate po bazoki mbongo mutu mais ali po bazolo ba vérité alors mokile lingaka vérité te vérité mokile bongo ebongo makande na mensonge balinga vérité te bakuyina yo bakukangisa yo bakubetisa yo alors pona ba faux politicien pona ba faux musicien pona ba faux pasteur j'accepte je suis un disciple de Jésus-Christ mais pona lebu non nako lingate ko sala famille à lebu passe nako ki ko lingate vraiment ba parents ya lebu ba bote ya lebu bana ya lebu ba neveu ya lebu ba nièce ya lebu famille ya lebu vraiment ce qui message nanga et choka ki bino bolimbisa ngai tukunda mowei akende na kimia lebu nanga inde na bandeli to swana te à chaque fois to kutana ezalaki pour to seka to solola même dernièrement to bengana na téléphone to solola ka très bien donc na yebite pourquoi na koloba mabe na ye moko pété onga na yebi voilà yango soki message nangi shokaki bino bolimbisa ngai mona nzambe babaki na pardon parce que frère Alimia dans la vidéo monanga bo sepelaka na ngote bandeko ya biso bomonaki frère Alimia salaki vidéo asenga bino pardon voilà pardon ezateke po bazo banga bato pardon ezali po na bolingo tolingi bato boza toza na bolingo entre biso bana nzambe mais bato basalaka biso mabe na bandeli ba faux pasteurs ils sont là pour détruire des troupeaux même Jésus-Christ a lobaki yango toko linga bato wana te tant to ko dénoncer bango ezala pe par NT ezala po so bazé nzamba solo ba tika mabe ba osala c'est tout même ba politicien ezala nango pe ba NT biso ba za NT ba ko sala biso makambo ngamba tutu na dénonçaka wana nazanga na haine na bango te o ba Moïse Mbi o ba Michael Lambai o ba Richard Kiangata o soki ba Walesa o ba Roger Baka o tous ces gens là nazanga na haine na bango te au contraire na lingaka bango mutu so azo biso vérité na yo c'est ka lingaka yo na lunga te bakufa na mabe wana po bakeli felo ya on a dénonçaka bango ata ba musicien onga na dénonçaka baza binemi na ngate voilà na dénonçaka bon pour Bible ici biso ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres mais plutôt condamnez-les toujours condamner bango ba sala to dit ça ba po ba to ba yeba bakabwana na bango bakabwana makam na bango mais et a été que yina bango to lobisaka bango te non alors bango na ba faux politicien ça te to na en na bango souci na biso bazonga na bolingo moto sala bien na kwena ye mboka eke kitoko voilà
Donc pour la famille à Lebou, vraiment, naza na pasi minto na tali bato Canada wana, na yo comprendre ba songi mo beza na Canada kuna, bazo sangisa bato nyonso. Vraiment bana Lebou baba nanga, famille à Lebou, boza famille nanga, parce que c'est la famille. Na ko salabino jamais passe. Voilà, ngai tout ça rende passe na ba faux, na ba o bato nga na tangi ba faux pasteur, ba politicien, ba musicien. Voilà. Vraiment message ozaki message moko euti na motema pour na talaki bato Canada ba salinga passe mais famille za na passe makambo passer ka Belgique à lobby te passer à Belgique à lobby mabete naki ko chola mo weite bino mo nde na Canada bana ba songi na bino akufi na bo asali bo ba lobby bo askandaki bo ngako makambo na lobby na ngote. Et on a autant un verset moko dans un Romains chapitre 14 verset 15. Je lis au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, notre leader. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Toi, babi, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Babi, na mokilité. Donc, ceux qui ne boivent, tous sepela, non, non, non. Babi, tous sepela, n'a pas besoin de sepela. Donc, ma cambozo spécial, nzambe lokumu. Mariage, nous sommes sengo. Ndenge, mona nangai, Patrick Ena, auti kubala. Na mosinaye, donc mariage avec un sengo, donc mutu sokaza ne sengo, tu partager sengo, mutu zumu sala, mutu biki na maladie, bah tu ko sipele longo. Mutu soka kufi, mutu asa kolela, asa na pasi, tamsusu liwa, tamsusu problème, il faut ngoyo ka mutu wana pour ko zolela, pour consoler yango wana. Tu ko sipele na malheur ya mutu te. Voilà, ngana ko sipela na malheur ya mutu te. Voilà. Lebou c'était un gentil garçon. Voilà. Natika lo batte que Lebou azamutu mabe même na vidéo na boso na salaki. Yango na tellement n'aurait que pas si na bagna longo la même vidéo wana parce que naza incompris. Voilà. Ongana yaki ko soutenir frère na Lebou Kaboya. Na yaki ko soutenir ye. Yango famille mobimba naza na bino. Voilà. Ngana lo bara même mutu nyonso na tambola na ye. Un jour soki azati naza prêt au mos na benganga, au mona na benganga. On dit que nous benganga pour que nous zangi autant na osungaye. Voilà. Dès le bas pour na maniquer. Na rana souci puis na osunga maniquer. Mais manika linga na été bon peut-être dans année bien na oazo sala mais ngana lo bang pour na tara vidéo manika finganga na tela na bien manika tala ki vidéo na ngati on a lo baki. Donc ayoga ka balbe c'est là j'ai fallu répondre à ya finganga. Bon, na répondre à pété. Voilà, pour na yebike batindaki. Na za na pa na manikete. Voilà, pour babia tout ça là très bien. Voilà, ce qui m'a indiqué le loi à Benginga. J'ai fait un sous na classe. J'ai fait un sous boy. Pourquoi pas na ko aider? Parce que na bigi mutande ko aider peut-être azate. Voilà, c'est ça en fait. Biso ta bato bolingo. Te donner ça rende bato mabe. Donc na moni na sukiawa famille a Lebou mobima na bandeli. Na sa ko compatir na bino. Bolanda ba lésion dité. Ata bato pe bazo ba mabe pona Lebou na ba Canada na bino kuna. Bolanda bino bangote parce que Lebou était connu. Il y aura des gens qui vont parler de mal et de bien. Voilà, parce que mutumo ayebanaki. Donc mutunyo so ayebanaki. Donc ceux qui a koufi ena batu ba loba malamu na batu ba loba mabe. Donc bolanda batu wana te nokite boku sona na batu nyonso ba loba wana. Voilà. Ndeko na biso akende na kimia vraiment. Voilà, akende na kimia. Message na ngai on a salaki liboso et salaki pona ko lobelande ba musicien. Voilà, au basara baninga mabe. Voilà, et c'est là qui t'est pour Lebou. Voilà. Donc, na suki wana, nzambe ya pambo la bino, na kombo na Jésus Christ. Amen. Dans Matthieu chapitre 10 verset 8, le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement.